bandeko babolingo na banzete bino moko bowiti kolanda ndenge nini comportement ya ba soi-disant ba combattant oyo bavandi na poto botala nanu comportement ya boye bandeko babolingo na ebite soki mboka yango ya biso oyo tozali koloba ete tolingi to construire mboka na biso po ete mboka ekende liboso na modeli ya boye yango nde tokoloba ete Kongo ekende liboso. Lelo bozali koloba ete bolingi Joseph Kabila te, oui. Mais biloko bino bozali kobebisa ezali ma bien privé ya RDC. Lebi Joseph Kabila tango mosusu akozala na bokonzi te. Mais bino bozali kobebisa ba bien ya l'État. Je suis sûr que bakombata mingi bazali kokanisa ete ambassade nde ezali ndako ya Joseph Kabila. Comme baza ba ignora bazali kobosana ete ambassade ezali bureau ya oyo ezali ko représenter République démocratique du Congo na kati ya France bandeko. Oyebi ete ndenge bazali kosala mobulu na kati ya ambassade. Mais ezali bozomba ebongo soki bato ya ambassade bazalaki bien armé batutuli bango bamasasi bango nyonso bakufi. Mais balingaki bafunda pom ambassade elingaki oloba ete violation ya ambassade bakotelaki biso mpe balingi basala biso mabe bango bayebi teke ekoki mpe kotournele bango mabe. Mais moto lokola ngai mama Rosalie nazali koloba yango ngai soki nazalaki place wana en tout cas nalingaki ata nakanga moko na nzoto elingaki suka mabe po ete liseki eleki bandeko bango bayebi teke na bamakambo oyo ndenge ezalaki kosalama bakokaki mpe kotutula bango bamasasi ndenge bazalaki wana baza kokota te na kati ya babiro kofuye meme na batiroir na bamikanda ya leta eske ezalaka ndenge wana bandeko démocratie yango bozoloba ete bato oyo nde bakomemela biso démocratie na ndenge ya boye. Mais biso toyebi ba stratégie ezali kosalama bandeko stratégie moko ezali kosalama tala Ngwanda ko azali très dangereux manipulateur oyebi ndenge baza kosala aza na bato na ye bana Congo baza kotalanga mikolo oyo lokola Joseph Kabila apesi liberté ya expression na ba télévision ndenge nini bato mosusu baza koleka kofinga Joseph Kabila koloba n'importe quoi. Ngwanda aza na bato na ye bazali kosurveille kote oyo tomoni ete mutu moko azali mpenza trop chaud aza koloba mingi mpo na Joseph Kabila nde Ngwanda alobi bo moto wana ye nde sikoyo bolandela ye simasima soki bakei balikide yo bango bagangi yawa balobi ke Joseph Kabila moto bastratégie wana nyonso toyebi yo Ngwanda azali kosala yango na tozali kosenga na bakonzi ya Congo sécurité ezala makasi bandeko ezali pasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko congolais tozali koyebisa na bino ete ebongi malamu bino moko bomonaka ndenge nini bato bazali koloba ete mboka ya lobi bango nde bakotonga yango mais pona kokende mosika te ngai pona ngai papa oyo tozali komona na babilili yende azali responsable numéro 1 ya makambo nyonso to esalami na ambassade donc il faut police akanga ye na mwana mobali oyo azali ko se vanter liboso ya kamera pona koloba ete to panzi ambassade boya biso nyonso to kota na kati bango nde batu ya kokanga soki mpe baza na ba nationalité babotola yango pe soki moyen ezali bazongisa bango na Congo parce que wana ezali ki banditisme oyo bauti kosala bandeko babolingo démocratie yango oyo baza koloba lelo démocratie est-ce que démocratie ngoko tolera ba biloko ya boye même bato yango ya droit de l'homme ba message ko beta to le biso bato ya droit de l'homme est-ce que bako accepter ba biloko ya boye et loko ni les ont prouvé que bato ya gouvernement de mtu babomi tata wana alors que ba stratégie o bato pareko baza ko sala to suite comprendre yango tout baza même na bato na bango bazali kuna na Congo na terrain o bazali ko sala ba opération dans les noirs pona ko linga ko déstabiliser pouvoir ya Joseph Kabila nani yango yebi yango te. Combien de personnes bazali lelo na Congo bafinga Joseph Kabila kendeka ko boma mo tata oyo tata okanga bomoni na photo oya sa komi na epe na mikolo ya kotanga vraiment bino bolingi kosakana na batuto nini tata mobimba epe liboso ya caméra za koloba ete no basali kanga mo badega moko muke tala azali responsable numéro 1 yende akofuta badega wana nyonso. C'est un idiot, un papa idiot.
Il est là seulement pour distraire les gens. Et puis, pendant qu'on joue comme bana batu, ba kende ko sala ba trouble. Ba kangaye, ye azali responsable numéro 1. Ye ne mtako futa ba poka se nyoso tu wana oyo. Et salami na kati ambassade. Azako yepe, azako mona yango le kumu mais ndenge zali wana yeso kaza na nationalité, il faut ba français ba moto la yango. Gouvernement ya Congo il faut balande la kana ye penza ba bimisela yango manzaka. So kaza na nationalité ba moto la yango. S'il s'agit ba kozong sa ba Congo na Congo ba zongi sa ye. Akenda ta opema na makala parce que to biso na kati ya diaspora to zana besoin ya batata ya boete. C'était papa irresponsable. Papa Kuluna. Baza moyo ki batu soni na kati ya poto. Lelo ba Congolais ba sili valeur likolo ya batata ya boye. Vraiment ils n'ont pas super mawa. Mais ba Congolais bon fungola miso ba je oya pareko mbanda na batu na bazali ko sala nyonso tu wana tozana ngo déjà na maboko kalate mbanda akobima polele mutakala na ekobima a continuer kanga ba liquidation na yo na oyo kepana ko kosa Joseph Kabila mutasani bongo telema nyonso tu wana malembe mbanda bako kweseye kalate boko mona mbanda bako kweseye pe boko kamwa boko ndimate oto ebisi bino yango na mama Rosalie na zongseli o maluba. Merci mingi papa Roger pour na kozong selangai maloba bande ko ba bolingo kaka ndenge papa Roger outi koloba peto sengi na ba congolais ezala o bazali kuna na la République démocratique du Congo bozala éveillé bato bakomi koluka kosala ba action moko oyo ezali kolakisa neti ezali na désaffaveur ya Joseph Kabila po ete bango baluka nzela ya kolekela bandeko depuis balobaki ete balingi ba élection te bazali koluka par tous les moyens po ete trouble ebima mais toyebi ete soki bolandeli malamu na kati ya liwa ya tatoyo ndenge tolobi bato ya pareko baza na kati po ete bato ya pareko mosusu oyo ngwanda aza komandele bango à distance baza na kati ya Congo bazali kosala ba opération moko clandestine. Mais tozali koyebisa bino ba congolais boyeba ko se comporter bien na poto soki bozali kozwa makambo nyonso liseki ekozala mbala ya liboso bokoyoka ete baretire ba nationalité ya bata na poto ya ba congolais baretire bango ba nationalité na bango pe bazwi bango bazongisi bango na mboka wana tango wana ata bato droit de l'homme batelemi bagangi ndeko mondela za moto ya patience azali kotala yo mais tanga kozwa décision azongaka lisusu nsima te mwana mobali eza koevote boza kobanga nini toza na mikanda na biso ndeko avant ya koloboza na mokanda na yo mela nanu soi na yo mbala 7 fois olie tourner ole munga na sengi na yo kaka mela soi mbala 7 fois avant koloba likambo ya nationalité ndeko mais nationalité yo za kobetela tolo banani bapesaki yo yango mais bango te bato kaka wana oyo oza koloba ete boza kobanga nini boya toza na bamikanda na biso mais mikanda wana bango nde mutu bapesaki yango te mais kaka bango mpe soki balobi babotolo ye yango yo okanisi ekosala bango nini yo okanisi ekosenga bango baformule ebele ndenge bapesaki yo ndenge mpe bango kosalaka formule ya moke babotoli yango yo yebi teke ntango oza kosala trouble liboso ya institution monene lokola ambassade yo yebi teke meme makambo bozali koloba ata bato bamonaki ete boza koloba makambo boza na nzela boyebi teke koko balukela bino mpe boperdre raison na bino est-ce que biloko bosali devant un juge français soki mpenza batie yango na ndenge ya tribunal boza na raison po bakotuna bino boza koakize ke Joseph Kabila nde abomi est-ce que basalaki bankete bapesi bino rapport o te est-ce que bolandelaki ubie bato bayaki koyebisa bino mpe bomonaki bapreuve oyo ezolakisa ye Joseph Kabila moto abomi o te mais eloko nini etindi bino boye na ambassade po ete bosala trouble o te po toyebi ete Joseph bomoni teke bozali kaka bato moko bairresponsable na tata oyo mpe ya monene oyo bato baza komona neti papa responsable nzoka nde un idiot aza kotambola kaka na fufu na moto aza koyeba peke ano basali kaka mwa badega moko moke na kati aza koyeba teke ezali danger monene oyo ekoki kotournele mal ezali mawa mingi bandeko mpona komona comportement ya bacongolais mais
toza koyebisa na bino bokomona ndenge nini makambo ekotournele sikoyo badiaspora congolaise oyo mitu ezosala te na poto bokomona ndenge nini mingi bakobanda kopeye cher na babozoba oyo bazali kosala sans le savoir baza koya kozwa yo zwa mwa 20 euro kende kosala trouble boyo mpo osepeli oke kosala trouble ndeko oza kobanga mpe te ozwi elongi obimisi oza koloba ete tokotaki kuna ambasade osali trouble mais ezali malamu mingi lokola bilili etikali ndeko yebaka ete chambre na yo deja babongiseli yo yango okobeta lubwaku ata obeti yango ya 6 mois okobeta lubwaku ata obeti yango ya 2 jours okobeta kaka lubwaku bandeko babolingo bozalaka bisika bozali mpo lelo tozali na baémission ebele oyo tokopesa bino basango mpe bokomona eloko nini oyo tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozwi ndenge tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpo na bino tosidi wana mpo na lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpo na bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya banguka nde boye